Le problème est que les marambo moni batu misusu va continuer kosala omoni. C'est tromper de cible hein. Aux alaïs n'a pas peur de Olongwe. Au KMLC Olongwe. Au Kanisi vraiment la partie du peuple ko ya osala ba des arwana. Te to réduire yo. Armée des bâtisseurs Asbel, fils Mukoko. Au bord siège, baninga ba kwemba conseiller. Ba kotina ba collège ba conseiller kuna. Yo siko boyi ko travailler ton ndenge. Na ebite naza na mbutu te. Pe maître avocat ya parasite. Oh. Ouais, baya wenge bafana. Soki maître avocat zolobake na eu de peste ne m'amenez pas dans un terrain de polémique mais nazo répondre. Maître avocat, il y a le messier là. Oya mema bangulu atika bango na Abidjan. Vous comprenez? Ouais. Il connaît qu'il a les litiges Yabatou. Oya tika bango na Abidjan. Maître avocat nazolobake, il n'y a jamais eu poste ya mobilisation na IDPS. Et qui est Faustin Niachi? C'est mon titulaire à moi. Vous comprenez? Il est venu bapesaka poste ya mobilisation na IDPS. Boye bisanga ta mobilisation ya marche de santé ou ya sala na IDPS. Balanza Congo France même na kata tranche notre sur la Itali politique à Congo les lots aux alliés toza précisément na limité na mwana mboka fils Mukoko o a lancé Asbel nae armée de bâtisseurs tshisekediste les londe azaki ko sola na bayo ya ye bato baza ba membre ya kata Asbel nae parce que sortie officielle est le 6 avril vis-à-vis mituna obotuna kingana sola na mwana mboka fils Mukoko lona ozoe vraiment tant mingité na pese na mbote bonjour fils. Ouais Margot kenda pian. Yo bongolanga. Tena mona ressource na sa émission série to alaka na pouvoir et na opposition les autres comme na pouvoir. Donc ils ont vraiment la camoué donc na CPL ko ça no moi ça une émission sous l'élo. Armée des bâtisseurs Asbel fils Mukoko. Au bord siège baninga ba kwemba conseiller. Ba kotina ba collège ba conseiller kuna. Yo siko boyi ko travailler ton ndenge. Et boyo oye baso fatinda ebsinga ke yo zana on a parti. Pour nga sola na chef. Non, le problème est ali eza mission eza ya vocation. Hein? Armée des bâtisseurs eza nazo rectifier eza Asbelo nga na initié mais a omonika fils Mukoko te a se multiplier eza eloko ya ba congolais nyos. Pona ko kengela o ba bengi pouvoir ya pasi ya ba sacrifice ya 37 ans. Ya ngonde to sali yango tozo préparer sortie officielle oyo tolobi ke toko senga politicien moko te mbongo même Fati pour la main qui donne c'est la main qui domine biso tolingi tozana o ba bengi indépendance d'esprit. Toko senga na o ba bengi mokonzi les peuples les souverains nde toko senga e à soutenir biso pour réaliser rêve à sortie officielle. Par rapport à ndenge otolo ba mwana mboka fils Mukoko na moni mikolo za mbutu hein. Obi ko za mbutu mwana mboka na moni ete balobi yo zo mi benga charger mobilisation kuna na moni mwana mboka cheko mettre avocat na répondre yo bozo ele suni bino bana ndaku moko fils Mukoko. Na ebite naza na mbutu te. Pe maître avocat ya parasite. Oh. Ouais baya wenge bafana. Soki maître avocat zolobake na eu de peste ne m'amenez pas dans un terrain de polémique mais nazo répondre. Maître avocat, il y a le messier là. Oya mema bangulu atika bango na Abidjan. Vous comprenez? Ouais. Il connaît qu'il a les litiges Yabatou. Oya tika bango na Abidjan. Maître avocat nazolobake, il n'y a jamais eu poste ya mobilisation na IDPS. Et qui est Faustin Niachi? C'est mon titulaire à moi. Vous comprenez? Il est venu bapesaka poste ya mobilisation na IDPS. Boye bisanga ta mobilisation ya marche de santé ou ya sala na IDPS. Le problème est que les marambo moni batu misusu ba continuer ko sala omoni.
c'est tromper de cible. Hein? Aux Alaïs n'a pas perdu au Longwe, au KMLC au Longwe, au Kanisi vraiment la partie du peuple, il y a aussi des arwan. Toko réduire. Dans la minute, on a dans l'oba, nazo mona fatigué, c'est-à-dire armée des bâtisseurs tissérédistes et Asbel pour soutenir l'initiative à chef de l'État, soutenir le projet congolais, pour ça la dynamique, il y a beaucoup plus d'importance. Na tina ya luka bato yo, au lieu bazala, basalela le peuple d'abord, bango basaleli libumu d'abord. Par rapport à lobby audit, les mwana mboka a joué na intérimaire ya mwana mboka Kabunda CG Nabino Gisèle Kabuya lobby était bozo bana déjà audit na parti. Pourquoi pas botikeli l'état ça na musala après bino parti bongo pesa moi ba punition. Kendo tune mutuna wana. Koma Tatiana Osango rano to mukati mbila kaka ndenga 4 suna ba député. Te yo lobby ye alobaki. Yo kendaka na permanence, oyaka na permanence. Ouais. Yeah. C'est-à-dire na minute yo lokola ya alobaki okendo tourner question wana po yo moko d'abord au monyango déjà au so conclure. Ngana ko répondre na nini na kombo na été. Kende ko tourner monsieur le président l'intérim Kabuya yo au lobby boye mais il fallait que tiki la justice. Ngape nazo mituna ba question ndeni a lobby bongo. Na ozoto mingité fils mukoko numéro à contact pour obi eza pona likambo a peuple là musu armée bâti musu ngobi na Canada na France partout dans le monde entier mon numéro à contact pour copier ça pour s'enregistrer na kata aspect. Il y a des membres partout dans le monde mais je vais moi-même faire Nzambe so abatelinga tourner mon héros américain cette année. Et ça n'a pas gravité ça l'olate. C'est-à-dire dans sa tournée héros dans la tournée héros américaine oyo na rokende ko installer ba comité ya armée des bâtisseurs. Contact au nazo ces association contact ezali était contact ezali contact plus 243 85 084 65 55. L'avenir c'est maintenant. Au bisoto sala ezapo lobby fati azwa ba bengi deuxième mandat. Nazana temps ya osaba polémique te suite na makambo yo ya trahison ya corruption nazolo bake na lobby batutu baza sous réserve. C'est-à-dire il faut ba juge pejera loba nani aliaki nani ayaki na cop. C'est là où on a sa confiance dans les pas batu misusu. Et ça n'a pas inate. Donc batu ba s'inquiéter na bango te o ba kolongole na IDPS. Non, nga mutako longolanga na IDPS te. IDPS ba longwango soko trahi. Merci beaucoup à la Nation Congo France. On est avec moi dans fils Mukoko. On appelle merci à Christian Touré Kenzo. Merci à mon patron de Didi Pumba. Merci à Gisèle Tati, mère double. Modé ma prince, Chiclo Winner à Londres, famille couple Kanyaka. Bon anniversaire à toi, mon papa évangéliste Guillaume Massibou Nakata à Londres. Moka maman Bibi Shenoka ya Babi Shonoka. Tatiana Osang au câble mère, Valobi. Bah, quand ta présidence dans l'Oyenge, bah, dès que présidence fait, bah, quand t'as rappelé MeToo. Présidence c'est un coup d'été ça la maka mais oyaka onga romo ça na présidence bokeba aussi ba touche au beleli maman au petit 20 ans de prison 30 ans de prison. En tout cas merci beaucoup à mon patron Didi Pumba ngana bino to kutani balasima cha 4 points. Premier point, nous allons parler sur l'évolution du travail dans chaque commune. Le deuxième point, on va parler sur l'application du projet de l'installation des panneaux solaires, réception des matériels de l'hôpital. Troisième point, la évolution
il y a préparation, il y a sortie officielle, il y a armée des bâtisseurs, stratégie à mobilisation et à ressources, peut ajouter quelques membres dans le comité national. UDPS viva. Ndenge na zalaka souvent habitude ya oloba nazo considérer bino tout bozao babengi ba politicien bozala à l'aise na réunion oyo bomoni toloba UDPS viva mais en permanence te parce que l'UDPS est dépassé au babengi dimension. Et les cas où babengi un parti politique et comment la dimension où babengi état d'esprit. Des fois na solana batu misusu azoye bisoke azana Corée du Sud mais fédération ya UDPS Corée du Sud bazana nombre ya 8 personnes. Batinda api bambongo moni pe bo ba 1000 €. Donc c'est parti eza tina Madagascar. Est-ce que batouan tout boke ça va monter boya bo sereni kana limité te Tshisekedi azawa wa bengi grand esprit bo betele mabo makasi. Et vous allez sentir Batunion Saïd de Pes Bakanisa de Loko Moko. Na retrait ya signature. Batu ya UDPS ya Idiofa, ya Kenge, ya Mbujimai, ya Kisangani, ya Goma, ya Katanga, Kasumbalesa, ya Mwanda. Batu tout baloba eke non. Ezande fatinde mokonzi. Donc comment na o balobi ke tokoma na o balobi neti télépathie. Na marambu ya ko politique oyo yo soko lali na ndaku nolem suna mwasi na yo olobi ke na tongo okoya ko imposer ba combattant démarche moko boye ke ba soke ke na cadre le peuple d'abord te okomona kaka ke otikali yo na mwasi na yo batutu basumboli yo. UDPS viva. Nous sommes les gardiens du temple de la démocratie. Et ça charge moko boye oyo tozwi yango eza asbel oyo balobi ya ba opportuniste te. C'est-à-dire bateau bazelaka train ekende ekoma na gare centrale pour bango ka bamata. Non. Armée des bâtisseurs tisseredistes eza oyo babengi asbel au moment opportun. UDPS viva. Tellement que nous avons les pouvoirs, nous devons multiplier des stratégies. Natina est de perdre le pouvoir en côté. Il y a beaucoup des associations na kati ya UDPS. Batu na batu baza na ligne na bango. Biso na armée des bâtisseurs toza pe na ba ligne na biso oyo eza éducation patriotique, lutte contre la pauvreté, ainsi de suite. Ici, toza ba dialéoliste, est-ce qu'elle n'affiche au bomoni longa fati? Nous ne sommes pas armés de chilomistes, toza armés des bâtisseurs. Armés des bâtisseurs, tisségédistes, pour fatiguer mon ressource na eza tisségédisme. Toza moins différent na babiloko oyo misusu beaucoup ya la bozo yoka. Donc biso d'abord Tshisekedi caractère ya quand on parle de tshisekidisme ba mona rana nu oyo na pe oyo balobi eza constance politique côté les manali kambu ata batu ba décourager mais okoka kotika te. Ça n'a pas été facile. Hein?
Il y a un parti moro, il y a opposition pendant beaucoup d'années. Réunion à Lelo, je demanderai à CG. Réunion à Lelo, et ça réunion beaucoup plus technique. La commune va opérer sa rapport. Nous n'avons pas encore atteint 3 mois, mais tout ça au Babengi, plus que la parti politique, il y a un leader, mais tout ça association. Na Kinshasa, tout ça sur 22 communes, tout ça opérationnel. Donc, tout ça, il y a Bumbu, na Lingwala. Pour tout ça opérationnel. Par rapport à fonctionnement, il y a des communes et coupé sama. Yawa, tant que délégué à commune, à un certain moment, il va que surtout constater qu'après, sortie officielle, de juger rendement na yo, ils ont ma capacité, il va te considérer comme membre simple et habité. Luka mutu mususu na commune na bino oyo aza capable ya kosimba flambeau ya ABT. UDPS viva. Tangu bayoki oyo balobi date ya élection eza par exemple le 20. Tozoyebiso deja ke botisaka moke oyo babengi posa ya kokoma candidat. Po bao baza bakandidat mosusu yalaka l'avenir c'est maintenant. Vous ne pas comprendre. L'ABT va placer dans l'élection municipale par conseillers municipaux. Mais par conseillers municipaux, on a la philosophie à président. Par conseillers municipaux, il y a eu des pèses pour tout le monde. Il y a eu des pèses. UDPS viva. Un politicien, c'est celui qui fait des calculs politiques. Tous a besoin d'un artère politique. Est-ce que dans la commune a aussi implanté même 2-3 cellules? Parce que si vous êtes dans la commune, c'est que vous êtes dans le quartier. Si vous êtes dans de l'enseignement à Kassavou. Si vous êtes dans la commune, partout dans le salon, dans la réunion, ils ont pour intérêt na yo. UDPS viva. Nazo lingana loba. Eza mabe makasi. Et blokaka ou babengi fonctionnement. Ya ba comité. Banda kopanzana na moment oyo. Ba comité communal oyo bozala présenter. Et ça, va contribuer pour tout réaliser sortie officielle. UDPS viva. Sortie officielle na biso. Tout pousse à Kiango les 6. Tout pousse à les 6. Pour te permettre beaucoup d'occuper ça va moyen et organisation. Tobo hyper au même président. Mbongo pot na kutane de 2 fois na koka glisser péta de besoin. Ce qui toke ko senga Fati Mbongo. Jour Fati ko bunga to ko sanga o babengi pouvoir ya koloba na eke. Au beau sani des peuples d'abord. Les aboyetés. La main qui donne, c'est la main qui domine. Bison de Toza, Babengi, ba sentinelle de la République. Toza poto sauver Fati. C'est-à-dire, Koye Bisamutu ke soko bungi zela, eza o Babengi, bolingo ya koleka ke ovandi, obeti maboko, tiki azinda na libulu.
la sortie officielle toko senga mbongo ata na politicien mon côté po biso moto aba politicien mosusu olinga te yo koma politicien olingaka yo tikalaka na sanzete olobaka tenor bon l'IDPS vaincra. Ok, l'IDPS a déjà vaincu. Le problème est bagomona CG mana Fatima totali à lire ndenge bozopesela bambongo yango le paroissial il y a l'église Sainte-Trinité et que ça là na centre paroissial l'église Sainte-Trinité na Debonon. Le budget au Toloba il y a $2000 $2270 ils ont maintenu. Salle il y a Sainte-Trinité tous en on a 400, c'est-à-dire mbongo ya la kineti tokozwa na Fatima tokobakisa ngo na niveau ya presse IDPS viva tout ça politique, c'est-à-dire il faut tobenga TV5, il faut tobenga ba chaîne en ligne, tobenga RTNC, tobenga Télé 50, tobenga Siloé, tobenga digital. Dans la chaîne côté là, Fatih va nanda couleur avant de la kilote. Et côté les nanda kou. Il dépêche viva. Qu'à sentir que Nazara na limité mais le moins bimina limité. Il dépêche viva. Budget va les a maintenu. Mais toko annexé en mingi na mangambeta li presse. Pour ba journaliste ndé ba sala ramakam. Paroisse, centre paroissial Sainte-Trinité, ils ont la première rue. Togoyo bandenge nini, Togomemango, ils ont plus de 40 journalistes, 40 chaînes. Wana, celui qui est chargé de la communication, déjà, il y a une liste, il y a des journalistes. Pour aouye bandenge nini au bandada ko benga bango. Chaque comité soko lingyo yo kasoni yakana batute mukolo. Pour l'air totelemisa comité ya bandal bato bandal libotelema. Yosko yagiga yo na mama na bino na oncle Let na oncle na bino yo moko koyoka soni eza boyete. En politique il y a ce qu'on appelle démonstration à force. Jour il faut tout la qui s'aba leader monsieur ya venu ya Kasavubu que tous allera vraiment formé par grand maître, c'est-à-dire il faut vraiment on a plein à craquer net kindoki. Chaque comité vous obligé à faire la mobilisation tous azimuts. Tous senga na bino bon régler makambo etali ya ba fiche na bino. Bon régler yango pourquoi? Bon atiki on a sac. Na niveau présidence, Mouko Nagenda Okutana Fati, dernière fois, na senga qui est appelé ça, makambo talib ambition, ya jeunesse, na biso, ba jeune. Tu as là qui va tendance ébélée, mais ngande na là qui n'est qui m'a porté parole. Tellement que makambo esalamaki pandenge sepeli si vuma batu misusu Fatian dimaki apesaki gestion ya bambition
naza nango mutu mona komite ayebi te nazwa yango depuis mokolo nalata eteni nanga basoda na minute oyo ndenge oza wana ndenge ovai na kiti yana ozalaka no membre ABT te membre ABT eza oyo aza na ordinateur ya secrétaire général oyo apesa 4000 francs ya fiche donc ndenge oza nano babengi sympathisant c'est-à-dire na makambo bafiche wana oyo euti présidence yo tokotya yo te ato ya réunion banda to banda tokotyaka bato oyo baa na kati ya bafiche wana na kati wana eza ambition étude du fait expérience professionnelle fiche wana naza nango depuis eza na saki nanga wana il faut être membre effectif. UDPS viva. Toza na ba action oyo tozo sala na batu oyo ba sepeli kosunga fati. Toyambaki la fois passée combattant na biso vraiment. Yaza na makambu oyo etali d'énergie, énergie solaire. Lobi na genda na bureau na emba na nga ya liboso na ndenge na koma na ajo na mona groupe électrogène ya mafuta mbila. C'est-à-dire groupe électrogène ya mazuiti te ya essence te mais ya mafuta mbila. Na mona ki yango lobi. Toza na action ya kotia mwa bapano tokobana nao na bapano ya kosunga moto asala ata communication. Toza na 5 sites oyo tosiblaki eza monga fula Telecom po tokita yo kuna na FC bino Kinshasa oyo ekozala ata 3 pays. Tokomi na monga fula Telecom na moto amemaki biso na sa mutema na gomo loba soki na yebaki na linga na yate musika ya musika donc au senti que musika ya musika courant ezalaka te mais baza na capitale de la République démocratique du Congo. Lelo comme on avait dit les a remis symbolique ya première panneau oyo ndeko na biso oyo alingi apposer ba art. Premier panneau na été so ekoya bobo s'arranger ndenge nini. On peut amener ça déjà. Premier panneau solaire oyo tozo compter kotia yango l'air bazoya nango soki ekomi liboso tobetele quand même maboko. C'est-à-dire première wana eza premier panneau. Merci beaucoup papa Nabiso. Vraiment yewana bobete wa maboko ya bato police ya pouvoir. Merci papa, on vous en prie. Nasina délégué Yana Biso Oyaba Azaba contact na Kanluka. C'était prévu que Gopé ça na combo na ngate mais na combo ya Fati. Bambetu na Kanchati. Mais selon l'information te suis, Makamba Kanchati déjà Fati sa kala kiango. Si moi côté mon boye bazala qui envoûté moi muke Kanluka et pas bato la muka mabaluka tozo kende gope ça muto akoya la yebi Kanluka kende o identifier biso hôpital moko tolobi centre médical te hôpital biloko mo eutaki Danemark
tokende kopesa yango na nkombo ya Fachi Santé. UDPS. Et je suis en train de vous dire qu'il y a des combats. Batu babongo la ba chaîne ya TV ya UDPS bakomisa ngo ba chaîne na bango privé. Mais batu belé à travers les ABT, ils vont faire les actions. Mais biso mo pe ABT to Fati na l'air de solo là qui na je n'ai pas ma nataki mai na monoroté. C'est Fati. Il faut faire attention jeunesse. Le col la brouette na yo. O memagi ba brique. O tonindako. O komi golala na kati na mama Denise. Brouette etikali libanda mbule bete komi kopola Fati. Tisseur bakoya. Mais sachez très bien, investisseur sogaye, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils ont un moi 20 batailles de pèse à Bavandana. Nayango nazo lingana ebisabino. Denga zawana balongoli na parti pour lobaki ke asali o balobi ate jamaka. Sache très bien que même dans son accueil, yo poko la tamai. Il est fait vivant. Ça, j'ai dit ça avec le sang des martyrs. Parce que, au cours de ça, le roman à cause de Balobi, que yo peut engagé. Tu viens tenter, il y a beaucoup de gardiens du temple de la démocratie. Au vivre longtemps. Pour la Makamutani, les salariés à bataille des thèses. Alors, il m'a camoué qui était copine. Sur les amambras. La révolution a souvent mangé ses fils. Vous faites la révolution, vous vivez victoire. Bakomi ko éliminer bino bato besoin de victoire. Pour instaurer pouvoir dictatorial. Si les révolutions ont souvent mangé leurs fils, mais la révolution démocratique de l'UDPS ne va pas manger, moi fils Moukoko, ne va pas aussi te manger. Ce que ça bon bibi telimabo. Réunion na biso ya lelo yeba. Qu'est-ce que nous allons faire? Naba cotisation au Tolobaki pour les membres des comités. Les membres du comité national, Tochaki combien CG? Na makambu oyo etali apesa kinga lobi $100. Pour la contribution nae. Donc $100, Madame Véro, on reçoit $100. Il y a contribution, il y a papa Nabiso, vraiment, pour la marambouta du sortie officielle. Moutoumon a payé $600, mais comité Mobimbato Lobi, vous payez $100. Oh, beaucoup kabola na nombre de membres du comité. Beaucoup kaboli en gros divisé par combien? Donc, tous autres, c'est la lelo, tous un rapport. Et à part ça, tous en a besoin de babengi, comité nabino au grand complet. Coordonnateur, ndenge zaina ba numéro ya ba téléphone à batutu. Vous mettez les biso yango na papier, vous pesi biso yango. Nazo continuer pour compléter au IDPS Viva. Comité national Awa,
j'ai nommé le comité national. Pour nous, coordonnateur éternel à ABTT. Je dois nommer les gens au Sonamoni, au Zate, au Yakate, na Longolio po, Lobinga Bapesanga au Babengi deuxième mandat na ABT. Pour Moutoumousous Ako. C'est-à-dire, bateau déjà na Nomaki. Na liste à présence, so totali, les lots bayete. Baye ba déjà qui est, na tché bango à l'écart. Na sortie officielle na représenté bango te. Parce que nous devons travailler vers des combattants. Parmi bateaux na lingina ajouté na comité, secrétaire permanente adjointe nationale chargée à social. Et ça, maman Denise Misenga, l'air à Témi Boubete. S'il vous plaît, maman Vandi. Adjoint à sécurité. Et ça, combattant la biso Blaise. Blaise au Télémi, au Vandi Nasuka, Babitelio, Aza adjoint à sécurité. Selon Dengenza Bazo indiqué tout et bateau pour ça là-bas. Sortie officielle, nous avons pensé que nous responsable de la cash. Nous avons mouvement fatiste. Nous avons pensé tout ça les locaux à Malonga. Nous avons besoin de protocole, nous avons besoin de sécurité. Ce qui peut y avoir une décoration, on le dit qu'à Romoni CG, Natina, tout est bandé tout ça masolo. Comité nyonso ekoka kosala o babengi preuve ya volonté nango. IDPS viva. Fiche na biso to bandai koloba eza boye. C'est-à-dire fiche oyo biso to tie yango na 4000. 4000 yango eza teke poto lia yango. Après sortie officielle tozan eloko to bengi salongo citoyen. Mais awa déjà donc au commis membre ABT au besoin carte ya membre ya ABT. Na ba vision ya ABT ya kosalisa polyclinique de 13 parlementaires. O tozo senga na bandeko nyonso bana poto ya solo ba diaspora basunga biso. C'est que ça déjà membre ya ABT na polyclinique de 13 parlementaires au bandezwa o babengi soins au félé yo na banana yo. IDPS viva. Réunion na biso ya lelo tellement que rekoma na 15h awa kaka poto ya to finaliser ce qui est organisation. Ba membre nyonso ya comité national oyo na koyoka azokende ko influencer makambo na niveau ya ba comité communal. Koyebisa le misusu bato baza na mwa incompréhension nga nazobenga ngo conflit. Koyebisa bango ke ndenge eza bo ezala calme yo nde soki na yo ki yo na longoli yo s'il vous plaît. Totika bato ba travailler to tenir compte nanu ya o babengi ndenge makambo ebandaki to koyeba ndenge ni to concilier Batou avant au babengi sortie officielle. IDPS viva.
Personnellement, je suis un bon côté, mais le coup est parce que Zambenda a ligué qui il n'y a pas une association dans mon parti l'IDPS où il s'allie 3 mois et il y a un représentant na Katanga, na Olomami, na Bakongo, na Kouilou, na Masimanimba, Koutumuta Masimanimba Zoya Lelo. Personnellement, je ne comprends pas ma cambo dans la lobby car il y a des gens qui sont Nzambalingi. Na Kishasa, toi, on a 22 communes. Donc, il y a des gens qui ont créé des ordres, des biloko ya bachiba la na ba mubaki na kati ABT. Il y a des gens pardon, tikabiso. Kendeno na sans été, salara banalise, tika biso pour biso président lobito salaro ba lobby bureau d'études à la base. Il dépêche vivre. Réunion na biso ya lelo esili, ba coordonnateur, ba koki ko salaro ba lobby, kokutanana, CG na équipe ko vandawa. Pour bakoka kopesa o balobi rapport na bango tomonani samedi à 15h tokobenga mutu te. Merci beaucoup. Tokosenga na ba communauté nyonso tu natina te bope